Fidèle internet de Hérotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis la votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandina le baraki, abonnez-vous massivement sur Hérotech TV. Beaucoup d'informations et en source, on a quitté juste un assiette pour nous juste des informations. Là, je dis merci à mon papa Jean-Paul Kabea, pourquoi pas Lévi Kadogodé, Paris des gros bisous à toi. Pourquoi pas Elaka Papa Nahar, Savine des gros bisous à toi. Harry Louboya, bonjour à toi. Nazal Suna Abécholé, comme comme d'habitude, je me conviens à celui sur le gouvernement la Kenge et Bima. Jour à la Kenge Koki Bimiti, on a zongé sur le piste en ma position. Bonjour. Bonjour maman journaliste, bonjour Bandegonyo, Sobozo Landabiso, président Chigito Mouchachino, maman Vicky Mbouibeya. Vienanga Kabea. Comment est-ce Kabea? Vienanga Kabea. Talaka Hérotech en marche. Jean-Paul Kabea. A vraiment mauvais merci. Bosé Belé. Boss Nico Business. Biso Tozana Katsi. Il y a IDPS. Mon président Jean-Pierre Kananga en direct à France. Toza Ilongo. Nakacha Lito Mutakwentim. Debiso Azate. Tozo Kendeli Boso. Bolanda bino ba comédie ya Bokechu te il a des problèmes à malaria cerveau. Bokechu azo parvenir talana azo parvenir ko benga na téléphone na ngwanda. Ba bengi ba menacenga phone na téléphone ko loba ete yo makambo zo sala wana eza mabe tika biloko wana oliembo nga président Félix. Osani. Na comprendre te Bokechu so malaria azu ya pina ndeko ngwanda kwenchimdenga pe azo beta tolo na télévision ko loba kenga na Bokechu. Donc, Boketo, tu es mal éduqué, tu es indiscipliné. Moi, je suis par exemple, Nzamba Sungi, Misala Ngwe Bandi, Naibite Yoko Salawabi. Parce que tu école primaire au Lekate. Mais quand on a l'émission en français, tu as 5 minutes. Au Kokanote. Mais quand on a le linga, les bébés posent en waka. Ok, l'IDPS 5 sabatunions. Vraiment, nous sommes derrière l'IDPS. Et l'IDPS est le dernier cartouche à travers Félix Tshisekedi pour faire développer ce pays. Lelo Obanamboka, Bamasua de péché. Depuis Nzamba, liboso basana mokili eza Adam na Eve. Depuis Adam na Eve basana mokili oyo, maman journaliste, Congo batikala kosala na pêche industrielle te. Bambi sezo koma milai ko leka yo minene zo kufa nango. Félix Tshisekedi a songé atinde biso deux bateaux de pêche. Ezo banda musala train, eza ba train te lokola oyo, Kabila kenda ko inaugurer na gare centrale. Train bacheka couleur, moteur ezate loko ezate a Mathias inaugurer de Meragate. Onde Félix Tshisekedi a nango ezande train. Et banda obeta ti bazambi nazo le belo makamba solo. Donc peuple congolais malgré gouvernement zo bimate mais Félix Tshisekedi azana ko faire avancer makambo vraiment Nzambe azala na biso elongo makambo ekende liboso. Je les dis les ça qui gouvernement a tardé et ça vraiment ni parce que on est dernièrement le ministre avec Koko Tsaba liste na bango pour refuser ba kombo musoni les ça. Peuple congolais ce que mon gouvernement ezate eza d'abord na trois causes. Première cause ezanine président de la République a senga kike et sengeli alternance réelle mais salema. Nenge Kabila tiki pouvoir au sein ya ba poste ministériable et za la peine batu oyo ba nouveau figure. Ozola na mama. Ba komona yo ne ozaboza moi soza journaliste pourquoi pas ba nommer yo lokola même ministre des médias. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que mutu sengela za mutu sengela za ministre des médias faut za la mende. Menda komi papa mukolo makolo lembie malgré vol nyonso sali tina kozongisa ba poste ya nezate jeunesse sengele ya lokola ngana zo beta tolo na pouvoir discrétionnaire ya chef de l'état qui to kozala parmi ba au cadre ya mboka oyo nazana fier wana kozala jeune congolais pour na so soutenir l'état IDPS et rôle ya premier ministre peuple congolais selon la constitution eza d'aller consulter les partis politiques et composer les membres du gouvernement wana constitution pese rôle wana et président de la République allait faire des consultations qui ont composé le gouvernement, mais dans chaque poste ministériel, mais maintenant à 3 ans. Maman, ce qui est regrettable, Ndekonabiso Ilunga Sylvestre, papa, na âge de 70 ans, 74 ans, Zokokisa. Il est l'homme qui a une discipline politique depuis la Deuxième République au Tigangote. Mais c'est Sylvestre Ilunga qui parvenir. Koyana Bakombo, Yabamende. Koyana Bakombo, Yaba Boshab. Koyana Bakombo, Yaba Paluku. Koyana Bakombo, Yaba Arimo Vasakani. Koyana Bakombo, ya Emmanuel Chadari. Or que le président de la République a insisté là-dessus. Koyebisaye Boye. Nazana posa, Yaba figure ya sika, na régime Oyo. Alternance nenge sami na présidence et seulement Denis. Tant que président Moni Yango, a Tangi a Monique, M. Sylvestre Ilunga, aza comédien. Nde Yangwana Raye Kombo,
azongisi ye ke ba bandela makambo a zéro. Mais peuple congolais n'a profité na chaîne Erotech botalaka émission mingi koloba boy. Pour mon intention ya bata FCC ke bazana problème ya maladie mentale. Le gouvernement n'est pas encore composé, mais Janine Mabunda a convoqué session extraordinaire. Convoqué pourquoi? Comme n'a pas une session extraordinaire, parce que le gouvernement est à terrain. Premier ministre avec les membres du gouvernement. À ce moment-là, il y a l'Assemblée nationale pouvoir, il y a convoqué une session extraordinaire pour investir les membres du gouvernement. Mais jusque-là, rien n'est fait. Il n'y a pas la composition du gouvernement. Il n'y a pas les ordonnances signées par le président de la République, nommant les membres du gouvernement. Rien. Mais Madame Janine Mabunda a parvenir à convoquer une session extraordinaire. Le peuple congolais n'a pas le bino et l'Europe n'a pas maïle. Message n'a pas eu après convocation à session extraordinaire. Les médias, le peuple congolais. Dans la bisote au CD, mais mutation bloqué Zanani, président Félix Tshisekedi. Bisote et président Félix Tshisekedi bloquera toujours tant qu'il n'y a pas de nouvelles figures dans le gouvernement. Tant que tout le monde a changement, tant que tout le monde a idiot va détruire Mboka Oyo. Parce que on a un régime Oyo. Félix Tshisekedi a obéi au gouvernement. Tout ça, on a une nouvelle place. Pardon, maman. Mais ceux qui balingi kotika ko travailler, ils ont des avantages na bango. Quelles sont maintenant les conséquences au Kolanda après retardement du gouvernement? Monsieur le bon, en coalition, non, on a FCC, on d'accord travailler ensemble. Tous d'accord. Mais Seigneur, mais maintenant, des hommes intégrés. Mais maintenant, des hommes droits. C'est ça le problème. Tobosani, ma belle, nous sommes dans le passé. Parce qu'il y avait l'alternance. Nous sommes bobomi peuple congolais dans Zala. Bobomi peuple congolais dans le chômage. Mais le passé, il y a un homme honnête à la tête du pays, c'est Félix Tshisekedi. Mais j'ai besoin aussi de travailler avec des hommes droits. Donnez-moi les noms des personnes qui sont droits. Pour travailler l'intérêt du peuple congolais, où est le mal? Et Kabila a un discours différent. À l'égard de le peuple congolais a 15 personnes, il y a des collaborateurs à Malam. Si il y a 18 ans, il y a 15. Mais les choses graves, nous sommes étonnés, il y a 42 postes dans le FCC. Il y a 15 personnes. Maintenant, il y a 40 postes, on est où? Pardon, maman? 40 postes, on est où? 40 postes, où par rapport à 65 à composition gouvernement, tu as dit que vous avez 40 parce que vous avez la majorité dans le Parlement. Normalement, cash a mais dans ma casse, il y a des négociateurs, il y a cash, nous avons retiré 23. C'est déjà trop. Parce que nous sommes minoritaires. Aux Hollandais, la majorité n'est pas représentée au gouvernement, dans le président de la République. Mais nous sommes d'accord, dans 23 oyo, cash a suivi. Attends, 42. Le problème, c'est la tête. Oui. Si la tête est maudite, même à l'objet de ma commune, ma foute a qui est mutu ya Aaron, il y a des sopanati na makolo. C'est-à-dire, ils ont sopanati na bateau news. Donc si la tête est maudite, mais yon a se osa béni, moi ma bénédiction est mata ezate. Parce que la tête est déjà pourrie. Maintenant, actuellement, en République démocratique du Congo, il y a la tête bien faite au nom du président Félix Tshisekedi Lombo. Tout le monde qui viendra travailler à ce régime, à cause de la peine à tête bien faite. Il y a une insistance ezoya na batu et te botinda biso des hommes droits lokola ba bécholé. Nous sommes droits maman. Tozala honnête. Il y a un homme qui même na kati IDPS. Pour toza honnête. Na lega carte mbonga muta carte te. Ce muta yena ko orienter. Na sala mutu ba jeter. Na vraiment droiture. O ezana kati IDPS ya Tshisekedi wa Mulumba et fanda kati nanga. Et non droit, ce sont des personnes au tozo luka pona ko sunga président Félix Tshisekedi lo. Il fallait 42 postes de 42 vandi ba. Est-ce que oyebi nanu ke so to luka bato honnête eza popé na bino jeunesse congolais. Oyebi ministre na bino solidarité au Kabila Tikaki. Mbongo ebi me belé pona Ebola. Pour la sociale, il y a un pays. Mais ministre, on a aux arrêts. Ministre de la solidarité. Bakangi, pour un détournement. Yo zana posa na régime Félix Tshisekedi ba détourner banda Salema. Non, envoyer des hommes au droit après composition gouvernement Salema. Ceux qui ba homme droit bazate, bon le clair, Félix Tshisekedi ko sunga bino, ko pesa bino ata ba bécholé pour être ba sala ba homme droit ba travailler ensemble. Eh bozo boy bon bazoué la bino moto ki bozo attarder gouvernement pour bobo boy la il faut bon ba la bino bobo liste. On a côté ba vaina ngobe sous une année 2 ans. To sous ka. Peuple congolais c'est le gouvernement. Peuple congolais c'est la gratuité et enseignement au Salman ndengeni. Peuple congolais c'est la na ko boulot ndengeni. Peuple congolais par Transco, au Fatia Zoanango, ils ont engagé 10 personnes. Si ça gouvernement, tout ça gouvernement, tout ça, mais Herba Transco, il y a un chauffeur. Il y a un contrôleur. Moussala nous sangouanat. Voilà, bateau de pêche en haut, Moussala nous sangouanat. Train en haut, Moussala nous sangouanat. Bassota mouton en haut, mais de frais, Moussala nous sangouanat. Peuple congolais, Zoluka,
nako bandisa ko tangisa bana nga kelasi na mbulu ndenge nini c'est la gouvernement et makambo wana eza na maboka Félix Tshisekedi déjà za traité mais bon assuré pour beso technique te to tangisa bana ngo au fele ndenge ni bolobi te to sandi na bekol pour so bo senga bambongo mama na yebi bege malaria ezebele na ba congolais même si na ba préfet surtout bekol catholique ba bebele bazana malaria lokola ba fridolé mbongo ba donation chole ba papa cardinal Mosengo bangonde bazaba cause malaria ba tete ba congolais belé pourquoi na lobi bongo bango esengeli ba aider président de la république mama tala kindokezana ba congolais abe abota kate abala kate azana charge te mais atonga école azo taxer cher po mbongo akende olesa banani famille ozomona makambo to soboya classe à l'église catholique basotia $500 soki ezala bato balinga kutu kosunga peuple congolais ezalaki église catholique na bekol na bango lokola ke offrande kota na biso toliaka na biso mais na domaine ya kelasi totia yango ata 50 000 par an 50 000 francs par an mbongo yokota kaka mais eloko eza grave ke congolais ndoki surtout basango ebele ki ndoki batie minerva $500 mais nazo se poser ok par exemple na cardinal Mosengo école cardinal Mosengo azana bekol soki 5 na ville ya Kinshasa mbongo ezokota eza bekol na ye azana mwasi te azana bana te ebela mbongo ezokota salirani sa famille ou soit azosoma manduki kofinanse bagera est po mbongo ezokota ebele mais asala yango nini azana charge te mama abotaka te azana mwasi te asalaka ekobo te bon mbongo ezokota ebele akosalela yango nini mais alapanda ina nzambe ke na kosala ekobo te nakangi nzoto nanga mpo na kosalela yo akosala yango ndenge nini donc peuple congolais bomonake basortie baza ebele e mboka oyo soki yo ozolota etali yo Félix Tshisekedi akangoli déjà mboka oyo o minembwe o jugu bozo rêver ekozonga bele bien na République démocratique du Congo epe eke nanu te mama yango ozomona sina nini gouvernement za tardé mais peuple congolais politique na Congo eza pasi soki président Félix Tshisekedi azozwa décision na ndenge nga na yebelie kozala mbango ko déclarer te parce que aza l'homme prudent aza l'homme intelligent aza l'homme sage et baliro tokende boka moite soki assemblée nationale ba dissoudre ngo maintenant le bureau vérité mais boka moite parce que constitution article 148 est déclaré président de la République est déclaré clairement l'article 148 de la constitution tant qu'il y a des crises persistantes entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et alinéa D, et le but la période où le président de la République a élu, il faut patienter au moins pendant une année. Et une année après président Félix Tshisekedi le 24 décembre. Maman, il y a le gouvernement, il y a le gouvernement Muzito 1. Muzito 2. Au moins, le gouvernement Matata 1, Matata 2. Si, il y a un gouvernement. La coalition de FCC, on dit comprendre. La coalition est un problème. La coalition est un malade. Mais le président de la République a rejeté. Les hommes droits. C'est ça le problème. Les hommes droits intégrés. Parce que dans le régime Félix Tshisekedi, na mutu abomi mutu. Na mutu ayibi 100 francs congolais. Mutu biso to pesa ba sanction makasi o ayibi 100 francs congolais. Pourquoi? Pour mutu a détourné l'argent pour l'intérêt général, abomi des milliers de Congolais. Abomi des milliers de Congolais. Nanzala, nakolia, nakotangisa. Alors biso na régime to kolinga so vol et ça les maté. Yango zo mona tozana posa des hommes droits intégrés ba oba simba la Biblia na maboko lokola biso ba o. Yo simba Bible ta chole. Maman vrai chrétien zo mona ngao. Na ba c'est pas personne qui bo konzoé la pe pour na poche na. Jamais. Jamais na zo ebisa yo, jamais na travailler pour l'intérêt nanga, na travailler pour l'intérêt général. Soki zo mona ba combattre. O mande na zawa. Soki na kena wana ke osala combattre ba émission. Même ndeko zo sala émission na ba tunyo so ba ye pananga. Pona nini? Bo ba bike ndeko na biso oyo aloba makambo solo za moyibite. Oyibike ben filtré ba kota mena IDPS. Mutu musolo ko la tiba lo benge combattant IDPS. Il n'est pas un combattant, c'est un infiltré. Mutu lo ko la mobaki. O benge combattant de l'IDPS. Ce n'est pas un combattant, c'est un infiltré. Mutu lo ko la Sami Badibang. Et ce benge combattant d'IDPS. Mais biso to za ben infiltré. To za vraiment bato to 8 ans et rezo doctrine tient Tshisekedi. Osolan, bate bele ba lobina ba réseaux sociaux abesho la kosa za muluba na muluba te na mutabandu ndo carte zao. Osolan na mama na aza muluba e parti ba luba keba eza parti national. Mukongo muluba mungala toza. Nde yango to vova na IDPS po eza parti oyo. Nanu soko tali création IDPS et ça malokola SIDT. Mate fa lo fani ga boinza le beti na créer SIDT pour parti politique ko sagalar. Osolan,
yebisa banda parti politique mais la création IDPS to comprendre que dictature eza na kofanda na kati ya mboka bato babengaki ba commissaire du peuple à l'époque lokola bangalola mpandangila balumbu maloba bakibasa maliba ba oyo ba kyungu bafandi ba commissaire du peuple en tant que ba commissaire du peuple lelo ba ko benga bango ba député à lelo à l'époque baza benga bango ba commissaire babi lokola ba commissaire toza ba envoyer du peuple to lobela peuple to lingate dictature sala aba makambo ya parti politique ya makambo ya parti politique unique et sengeli to kende na pluraliste politique à cause de ba commissaire la création IDPS ndenge sama mais kende otuna Jean-Pierre Bemba a créé IDPS ndenge Mugaye beti azwi manduki abomi bandeko na a créé IDPS a créé ki MLC ndenge nga Mugaye beti boy ake na Équateur bandiko boma bandeko na mbala moko ya ayoke elenga pouvoir commission yango parti politique Martin Fala fanika boy vraiment Mugaye na 90 après conférence abike politique ezo futa na kisa la parti politique mais IDPS c'est ça ma pona nzalate IDPS c'est ça ma pona lutter pour l'intérêt général donc peuple congolais merci na bino boza partout tant que blocage à gouvernement elingo lobanini elingo loba tolingi to mona ba nouvelle figure na kati ya régime Félix Tshisekedi elingi koloba tolingi to mona représentativité nationale ya femme congolaise a participer na régime tolingi ko mona ni tolingi to mona réellement alternance et ça mena mboka oyo na ba dimension nyonso ba elongia kala ba figure kala jamais Félix a nommé ay aliro bos attendre 2021 musikate boyoka kake gouvernement biminango gouvernement assemblée nationale ba dessous-drango mais en attendant to comme kuna consommons le transco envoyé par le président Félix Tshisekedi consommons les bateaux de pêche envoyés par le président Félix Tshisekedi consommons les trains oh ba bengi vraiment rail serpent donc ayé sike longwa Kinshasa ba Congo 500 mama jour musoto salata tourisme ko to futi billet to ke ba Congo to kozonga to liemo habitabe po Félix a komisi Congo moko donc Kinshasa ezana ba Congo Kinshasa ezana banduka train ka wap boke bosakani na bino boyi kozonga mboke bongi kolekisa ta na France te eloko ate mboke zawa Congo azotonga mboka kolekisa ta kotonga ba industrie na libanda mboka te ngonga ngo ngoyo vraiment nzamba pambola bino nyonso mo président Nico business président Jean-Pierre Kalamba boza partout na libanda mboka président Chikito Mushashito mama Vicky Mbuibeya mama Chantal Roger viena nga kabeya nana osela kaka leader vraiment nzamba pambola bino. OK, c'est le numéro contact. Ouais en tout cas numéro contact bobenga Carmel po ba intimidation bato bazo intimider nga ya bangwanda na bokecho na opesa su numéro te bokomeli ka mama Carmel lukinga to sala émission nzamba pambola bino. Sur la mobango sur bangi te na bangi te zaka mo discrétion mais lita makasi ezande awati so ozala posa ko benga na kabila kita na terrain eza na Europe te biso to teleme kabila awa beti biso ba gaz na ba général banda ka nyama zalaka banda oleko ka nyama to mela ba gaz to kimate to kufa te ba kufa nzambe ka ndinga iba biso to za lelo vivant siko kabila longwe na obanga bokejo zani mutaza il est très mal éduqué na obangi na nini ezaka ke mo discrétion moko nde to garder. OK. Quand on a qui na abécholo na ba propre ya abécholo wa monya na ba remarque ba reproche au commun dans un pour nous répondre. Donc là j'ai dit merci à mon équipe technique, j'ai allé voir mon papa Jean-Pierre Kabeya, Jonathan Isanga caméraman privé, j'ai moi mon rédacteur Andy Lumisa. Merci à qui porte dans le monde de émission dans ba condition mon normal. J'ai dit merci à Andy. J'ai dit merci à Lévika de Godé, Paris pourquoi pas et la papa na Artavine de gros bisous à toi. Pourquoi pas Harry Luboya Josie là à Balata 43. Et ça là moi bien. Quand on m'a Carmen à la on se va sur un nouveau numéro. Bye bye.